Coucou mes chéris. I think that everything's fine. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà. Salut chez vous. Hello. Partout où vous êtes, je vous salue, je vous aime bien. C'est moi, Betty Massengou. Donc voilà, la journaliste internationale. Bon, mais ça, on a mis Kolo Boy. Moi, live, direct, na Libanga TV. Na canal Futur News et na Betty Massengou page Facebook na biso. L'actualité est vraiment ébellée. Tout sur la nan bandeko. L'actualité est ébellée. To lobela yango lelo. Makambu ya pasteur Mike Kalamba na Peniel. Ah non non non. Trop c'est trop. Makambu ya Peniel. Pourquoi kaka à chaque fois ce qui pasteur Mike azosala netik makambu ya concert na yo azobeta na Zénith, Peniel faut alobaka mabe pour nuire pasteur Mike. Concert on a batu bayate. Papa banana yo vraiment. On a comment on même à ton cœur. Je m'en fous. Na comment même makambu on na yo kiango ah. Mais c'est quoi au juste Peniel? Calm down, please. My dear, calm down. Calme-toi. C'est quoi ça au juste? Ko baby saka réputation papa banana no. Ya papa banana yo jusqu'à quand? Jusqu'à quand? To lo bango na émission lelo. Badidas arena oyo, to lo belango avec Ferrego la. Muto aye penza ko renise biso Badidas. Donc pourquoi papa chéri pas renisa ka ba yoji ya. Nde to lo ba que Badidas o so ebeta mi boye. Ferrego la yesu ko zongisa lisusu. Adidas na top, photo ndimaka. Adidas arena double Adidas wana le 20 na le 21 avril. En tout cas, oh nyonso lingaka la bonne musique, la musique congolaise pour bisonner musique na bisonde ezala likolo quoi. Donc c'est la musique congolaise qui gagne. Bokende bo soutenir nga Betty Massengou nazala mutu ya mutu nyonso. Donc ezaka te tolobaka mabe ya ba artiste na biso tolobaka pe malamu na bango. Le 1er juin pe Félix Wazero abeta pe na Adidas Arena to soutenir ye monstre d'amour. Mokwa bongo. Torolobela pe sous makambu ya Chaka Congo. Ah mon vieux, que ton âme repose en paix. Mais ton dit que âme ne se repose en paix parce que 2 mois na kata morgue. Oh ba pesa déjà mbongo. $50,000 mais mutu alia mbongo amona na basusu te. En tout cas matanga Chaka Congo esenga vraiment to lela kaka. Po Chaka Congo azaki un vieux moko nga na lobaka. Atakei na obosa na bolamu na été. Donc vieux ayeba ikoso na baleki na ye. Azaki malamu na munyonso gentil toujours, content. So azolia kwanga na ye, na Thompson na ye, na likasa ondima te. Donc très simple. Ngana tunane be émission ebele na ba souvenir ebele ya vieux wana. Vraiment photo lobela makambo matanga na ye. Comment mutu bane ko soucier pour na ba artiste comédien? Chaka Congo a koufi ata artiste comédien monté au loba pour na matanga Chaka Congo. Moutane ko se soucie pour na artiste musicien. Mais ata musicien mon côté vraiment beau beta Chaka Congo kanga kara. Et ça la biso passi hein. Je m'en souviens un jour na fin nandaku chez moi à la maison Chaka Congo a bengi ngai ndobengaka mama bois ki singa mikolo oyo kanatin. Singa anaza na ngapo ndobengaka mon vieux naza. Auto sala mo émission mo boye makambu ya Kokodioko. Na mema na ngai wana na démarrer mutuka inde tina ville. Tout ça l'émission moi ça ya Kokodioko aye. Donc je voyais comment cet homme se souciait pour les autres. Il se souciait pour les gens. Oromona emo arobenga yo na tongo obiminda kotiki bana okei émission ozonga tar. Emsupe ozui eloko te. Emsuka ya esota oyo bakisa carburant mo comme ça tata na makolo. Futaka transport wa moto. Mo comme ça to keno sa l'émission pa
Prophète Konde na matete po alobela mama moko akufa ya théâtre nga kuna yebi etenga mwana mokie ebembe na ye basundola na morgue famille bana mbongo te donc omona komo azo se soucier pona baninga. Prophète Konde abimisi mbongo na Sacha viva boya kangi yango penza oya nango mama nakitika na famille kuna tokene nango na morgue bambome ye tokene na morgue basala programme zwa oya pesinga pe transport na caméraman. Vraiment ça fait mal so moto abolelo azo pola na morgue nzoto na ye eza ankimia te molimo na ye saka kongo fo balela ye basali ba obsèque eza digne. Mais bozo loba te pona ni mais ba chroniqueur na ba chroniqueuse bo banda ko ketsa saka kongo micro bo loba te Peniel oling okabwana pasteur Mike olinga mobali moko soko ivoirien so Didier olongwe na Didier okomi na jackpot olongwe na jackpot oyela beso su mususu wa muyibi wana video nezo leka ezo circuler na network bibali nyonso zwa ata moko ta kokani na pasteur Mike ni na beauté ni na tout malgré mobali pe balingaki na beauté te mwasi balingaki na beauté te mais la beauté aussi compte. Et puis sa leçon, moi je dis, hein, le pasteur doit faire un bon choix. Makamo et combien la pasteur Mike est servi biso de leçon. En tout cas, botika notre pasteur Moïse Kimia. Bato bokoma ka pasteur Moïse na balate botika ça la choix. Poto boylo biso a sali pe choix mabe à subir conséquences au pasteur Mike azo subir. Un frère aimé kanouye wane akabona na mwasi mwasa koma warion akoma koyemba banzemba fali na mutuka soni pona basi ya ba musicien na biso oto baka ba frère ba musicien chrétien ba pasteur on faut bobuka mabolongo nzama pesa bino basi ya malamu basi aza kitoko oui to boité on a disconvient pas kitoko pe contact mais baye banzambe na bosolo pour quelque soit mabe na yo aobimiso te aobombaka mabe na yo et surtout mobalo oboboti ne bana. Vraiment ça fait mal ma campagne lo sala tika eloko wana oza na ba parents oza na bana un jour oko regretter likambo ozosala pasteur Mike na ebite mutu ni nango azala derrière vous o alinga ko pousser toujours na mabe. Adidas Arena avec Ferrego la Jésus des nuances. Et donc tokende to savourer la bonne musique. Bande kona biso boza libanda bona Europe mobima na Amérique na zibo soutenir Jésus des nuances Ferrego. Nga betima sengo. Naza nga warion te, naza gauloise te, mais naza kaka chroniqueuse on a soutenu la musique congolaise parce que moi je suis une animatrice formée à l'INA. L'animatrice culturelle, hein, je dis bien. Donc, je soutiens à 100% notre culture. Je soutiens les artistes, musiciens, artistes, comédiens. En tout cas, ceux qui m'ont dit que ma belle na eto loba ma belle, ceux pas na malamu na eto loba malamu, to bete la artiste so bravo. Et ça a été que bokabwana bokoma chroniqueur auto chroniqueuse a comment soutenir Ferrego là. A loba bien falité. A comment soutenir Fali pour parler bien faire rigolate yango na sikoza mabeza ba charge bo tambola nango pour ceux qui au baby si pas faire OK pas falité au baby si pas fallu OK pas faire teto au baby si ndenge ba sera we ranso na jibem piana ya ba kabwana ka o alinga ka maison mais o alinga BCBJ to e bandenge comment ba conséquences alors c'est mieux aux ala na honnête aux au milieu du village au kumisa mutunyo so y faire ça les bien commissie so asali mabe po lobeli po oza na charge na été ndenge moko fali po to moni fali po me ba chroniqueuse na poto ebele ba komaki singa na kingo ba okoloba mabe falite il faut ba komolo ba sa ba critique ba ngona ba bengani ba mais soko za na oka naître ba okeno nulle part. Alors Adidas Arena faire école aza premier artiste au Kenebe tazo inaugurango mais aozala le dernier
Mais qui a dit que salle wana soki muninga beti yango muninga musu misisa ko beta ti nangwa lubango ekomama wapi polo kwa fali abeta ki ba yu arena artiste musu ko beta yu arena te non po yu arena wana pe ba musicien minene ba beta ya mboka na biso ba papa na biso tabula ba beta donc Ferrego na ndenga zo beta na Adidas Arena. Qui a dit que après Ferrego la artiste nso ba beta te? Sikoyo Félix Oise ko beta le 1er juin. Alors faut te soutenir yé. Oh Masola ba plein. Oui, et ça rappelle bien c'est bon artiste à beti pas ça les plein. Musique peut et ça la rappelle bien. Ah donc je pense bande qu'on a biso pour comprendre makamto lobela lelo. Ce n'est pas un débat, c'est juste tout solo la caca. To bete la artiste na biso musicien na artiste musicien na biso to lobela bango. Donc voilà. Et frère GFT Pacifique pe azawana album na enga na za okapi. Déjà ba chanson est disponible na GFT Pacifique, Canal Pardon, Bolanda yango na Libanga TV. Betty Masengo pe azana kati ya ba clip ya banzembo wana comme figurante. Alors to soutenir ye abimisi nze moi kitoko nzaba basakoli dans sa papa. Voilà donc on a ko soutenir Betty Masengo olingi libanga masolo ebika ndenge zalara numéro na ngeza affiché wana komenga na WhatsApp anytime I'm free to solo là. Ah, donc plus 243 89 95 32 048 Torosolo la Kandizalaka. Voilà. En tout cas merci hein. Je pense to solo li et sali kitoko makas. Donc merci na batunyoso. Oyo bolingaka Betty Masengo. Donc je pense tolobeli actualité à pasteur Mike Kalambai, tolobeli makambu ya Chaka Congo, tolobeli makambu ya Ferregola azobeta na Adidas Arena, Félix Oisego également par obeta le 1er juin, Ferreza le 20 na le 21 avril, Félix Oisego le 1er juin, tolobeli pe makambu ya frère GFT Pacifique, album nenga na za okapi, est déjà disponible en tout cas, beau télécharger ango, beau partager, beau liker, c'est une façon aussi de soutenir l'artiste. Et donc opposant a besoin à beta l'église na yo, linko invité. Même na poto aza disponible, même à Anakin, même na ba province aza disponible. On bete concert au Bengika Betty Masengo, en tout cas Torosolo là très bien. Et je pense bande konyon so ba chroni mama na ba chroni tata. Bosa musala bien et oza kitoko. Hein? To sala musala bien, musala kitoko nde futaka. Et donc ba partie priwana donc ça ne vaut pas la peine. Donc travaillons. Donc pour les travail des atata des maman des yango futaka. Donc voilà. To soutenir l'artiste nabiso pasteur Moïse Mbi et par obeta na stade des martyrs. Donc na mois de mai pasteur Mike par obeta le 27 juillet. Donc voilà. À obeta toujours na année 2024. Donc to lobela bango nyonso. Ils ont des musiques congolaises na bisonde, ils ont na top, voilà. Ah, donc je pense que mec un peu que sur moi mon qui est bilo comme sous